La position Moussana, je suis une autre sur la Lussa, la Lussa, la peine en maille. Moi, les loups, quand on va fort, le qui avait la peine en maille. Ça, c'est bien. Mais ceux qui battent, basali musala. Bakozala payer. Lobi kuna bakoma bato. Po tozala bato nsusu bakendaki déjà kalembe bakomi déjà bato. Bakomi na vie moko ya malamu. Dango toujours préfère que bango pelo oyo ekende po lobi kuna bakomi pe bato ya mutu ya. Effectivement, vous connaissez très bien les sites urbains, c'est les. Na oyo na âge oyo jeune garçon elenge oyo vers 2 h du matin bake kokotela un certain docteur Munganga bakoteli na ndako balongoli télévision en place bazwi ba téléphone bazwi baboye bakimi nango na butu na 2 h du matin bayibi biloko oyo baye kobombisa epai ya mama oyo kokotela bato na ndako. Vraiment c'est regrettable na âge oyo télévision et ça combien au parcourir risque wana kota na ndako ya bato et bon soki babeti yo masasi et bon soki babomi yo et sali pasi et sali vraiment pasi tokanga de vrai kuluna oyo bazo terroriser population tout ça bazo tracasser kosala ba désordre sur nos secteurs. Ah, ajo lala. Essa aí televisão Simba. La télévision Simba. Bayaki na télévision c'est tout. Bon, on a bayaki na télévision ngazaki ya kolala est-ce que na yeba inde ba. Peyo beta ki mwana mbata sur télévision mais tu vois zongo tena ndako. Témoin ya do na kinga. Beta ki mbata ko na ndako te po na mona ka do na misu. Chaki yango na ndako na yo. Tozongo na kata ndako. Nana kumbi yango. Yo. Yabado. Lelo yango emonani. Mbote ndeko journaliste. Awa tozali na district ya Nsele, na siat urbaine ya Nsele, bisika colonel Justin azokamba biso, na siat de police ya Kinkole et pas colonel Ado, précisément na sous siat Yangama ba bisika ngai mei na Simbi commandement. Bon, et sali pasi na souci na mawa na motema. Kotala mwana oyo na âge oyo jeune garçon elenge oyo vers 2 h du matin bake kokotela un certain docteur Munganga bakoteli na ndako balongoli télévision en place bazwi ba téléphone bazwi baboye bakimi nango na butu na 2 h du matin bayibi biloko oyo baye kobombisa epai ya mama oyo bozomona nde esali pasi
tellement que na lancaki déjà ba bulletin de service pour na monaki moi yeke lingai kota na mabele na ngai bisika nga nazokamba na tindiki ba service ebele ba oyo ngai pe na kaboli ba mususu ba non apparent ba mususu ba parent na pesi bango ba bulletin de service na signature na ngai ba tambola de 24 heures à 24 heures. Nous on est police tozo sala mosala bana belema ba koti na terrain et sort nango résultat nango yango yo. Donc crime oyo ezalaki kotoyo esali vraiment ko doser totikali kana ba miyibi ba chantier ko yiba ba barre de fer ko kote la batu na ndaku vraiment c'est regrettable na ajoyo télévision et ça combien au parcourir risque wana kota na ndaku abatu et bon soki ba betcho masasi et bon soki ba bomiyo et sali pasi et sali vraiment pasi na sengi na docteur oyo ba koteli alanda dossier pour moi na oyo azali récidiviste azali repris de justice à maintes reprises nazokanga mwana oyo nakokanga ye natindiki na parquet yo plaignant ce ko landite magistrat kosala nini akolibérer akomona ke détention irrégulière alors plaignant zala molende landela dossier na yo ti na suka pour mwana oyo nazana besoin secteur oyo population bazala na kimia balala rapongi ya ba bébé bayebi ke na lali la police azali bayebi ke na lali na bombi eloko na ngai sécurisé alors kokanga mwana oyo vraiment amekana nous pena kokende bakonzi basunga ngai na ba plaignant soit na tindika ye lundi tozo kende parade générale na tindika ye ke sala bilanga ou bien akende ko pema na prison centrale à Makala nazane loka koloba te papa olala ka botu na ye mutako oyeba peut-être mosusu amonaki elongi na ntango yaki odepose biloko batuna nani ntango yaki odepose biloko moyaki elongi mama te mama te mokonzi amonaki elongi ya mama te amona nde mobali na yabimaki fika kaka quartier ntango ala boxe toafai mpe na ye na liboxe ni wana nati mpe te fini basimbamu te liso esanga mpasi mokoza tv aye tokende kosimbisa nde fika ayebi est-ce que ozo reconnaître que oyibaki na ndako ya bato ya docteur na telefone loba mo makasi est-ce ozo reconnaître que oyibaki yango na telefone na ndako ya docteur nayeba sikoyo polise atio maboko message nini oko kolanse na polise par rapport nde batio maboko koza okoyesa na polise la polise ya mosala sosingi otyaka te akomaka ta soda ndosala na pea na ngai balebi kokanga mafort natotafala na pea na ngai mosala soda te papa toza na commune ya Nsele na quartier Ngamaba papa na ngai ezolekela ngai aza vraiment elenge mobali na age ndenge aza na bakope eza ebele na kinia bakope eza ebele akoloba asali reporter efuta ye tomona ebele na baage nana basimba mongo kaka na eloko ya moke baosimba me bayeba ndeni kogere seke ye na eloko asali peuple tosepeli te ye ndenge aza na fo akende pere te papa na ngai bakotelaki ngai na butu na ndako na bakuluna puis bayibi ngai bayibi nga TV puis Android oyo ezalaki na charge bazwi déjà grâce à Dieu nayoki mouvement nde nalamuki nalandi bango na bato ya quartier tokei ti tozwi moko wana nde apesi biso possibilité ya kokoma ti place biloko ezalaki ah oui j'espère tozwi biloko nyonso
En tout cas, nazo senga kaka la police asala musala na. Yo, lungule namba yo. Yo, lungule namba na mpeka. Longola maboko na. Yo tolo ya wana. Ngai, biso général tandoka. OK, OK. Il y a le terrain, c'est dans le bureau. Ah bon, mais on peut être. Il y a la priorité. Et pas de. Est-ce qu'il y a quoi ça? Monsieur le journaliste. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce n'est pas pour rien que Bato Baza a. Nous, police, nous avons pour sécuriser le peuple. Vous savez, il y a des vagues et des vagues. Où ici les caca. Toti kozwa telegram et outi na ngomba pa bakonzi basengi biso to kanga de vrai kuluna oyo bazo terroriser population tout ça bazo tracasser ko sala ba désordre sur nos secteurs. Alors c'est ainsi que to déployer effort na bakonzi na biso pour to tia maboko na bato yo zo. Mais ceux qui bakay basali musala bakozala payer lobi kuna bakoma bato po tozala bato nsusu bakendaki déjà kalembe bakomi déjà bato bakomi na vie moko ya malamu dango tozo préférer que bango pelo oyo ekende po lobi kuna bakoma pe bato ya mutu ya. Effectivement vous connaissez très bien les sites urbains c'est les bachaka maboko na wazarte soki tozo tia maboko bon. Vagabondage, vagabondage d'abord c'est une infraction. On peut te trouver à 23h, 0h du matin, Libanda, sans identité. Batio Maboko. Mais bangone aux hommes bango ba transférer à Kango et comme aka vagabond. Na éviter tellement vagabondage on est comme les bango habituel. Ba yeba que des infractions. Si vous êtes arrêté dans les heures tardives, sans identité, sans quoi, bango bazo vagabondage. Oui, effectivement on accepte. Mais babo ça la gâté que ça la infraction. Wana nde bango. Mais biso to ebi bien que ndenge bazaboui. Soki to kanga bango souvent batriza bazo traduire arrestation na bango na vagabondage. Pour eux balobi son na lobby que bakanga na vagabondage, allez on va me libérer facilement. Mais nous avons un ordre qui est venu de l'hierarchie. Pour tout traquer bango. Donc là baza batu mabe. O bazo terroriser la population. Bakende d'abord ba former bango. Nous avons beaucoup de domaines. Tous en bilanga, tous en menuiserie, tous en construction, tous en domaines différents. Mais bateau le gol bazo zang musala usala. Soki bango bakay kuna. Au lieu que babanda ko tracasser population. Bakay kuna ba former bango le bakoi bateau. Ils seront payés, ils auront de billets tout cette console. Le synonyme na bango ya kokosa ke vagabondage. Mais baza ba kuluna, ba vrai kuluna auto yebi na katansele awa. Le biso toza wana pona kosala musala kozongisa bango na ndenge sengeli. Combien de fois bakangami ne bazana ba miso bakangami ba 5 fois, ba 10 fois donc bakangama bakendaka bazonga. Mais cette fois-ci toche maboko comme chef de l'état pesa ki ndingisa wana ke batia bango maboko po bakenda ki le droit bakende basala na bilanga lokwa baninga nde bazosala kuna. Kota bakozonga un jour baza peine à venir à bien. C'est ça. Jori, Zelana nous compte ça bateau.
Papa, tellement de colo. Moi, ma moto, tu n'as pas 100 $, aux autres qui vous poussent. Côté, moi, comment on a pas. On est votre lembi, la petite lembi. Oui, baraté, c'est quoi, oui. C'est quoi, oui, baraté. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Keto à love. Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yezo indaye. Believe muka. Tonga bokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Sukali elengi amour Keto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme Keto amour na ya vraiment transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love Keto umela bijou mulamba nalingi nanga iseye naloba nanga iseye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe beniselanga amour Keto azala se kompene nanga tout le temps mio takanga na litoye Kaka na héros, boss Mukuna. Mon amour propre, au fond de moi, Ezayome, protection na ngai na maboko mayo. Yo tianga na mkato memange si kolingi. Plus que toi, Zate Kilimanjaro, eza mokuse Keto Johnson. Pichens Kambilo, l'alto chimiste. Un bongo na misapi. Zero, Bongolo Mata, c'est comme. Na commence avant chimiste na sala ba recherche. On a découvert maternité Nzambe à sala Keto. Après na découvrir un secret exceptionnel. Je viens dire un secret exceptionnel. Mon Keto est Bibiche Mandala. Nida Madaka Claudicia. Nataba Bandeli. Mokili 10 000 fois, préférence péchoua nanga Johnson Keto, ya amour Johnson Keto, Otilo Mapuya Johnson Keto chérie, baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé, kobosa na vera mote Ata na présidence, na yebike kosimae Ata ukumi wewe, vraiment tokoko ma bien Félicité Nyongoni Nataba Bandeli, Mokili 10 000 fois, préférence péchoua nanga Johnson Keto, ya amour Johnson Keto, Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga
ye nalova 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 ye nakraka 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 ye bato tu basi bacomprendre nga bato tu basi bayebinga bien soki chéri na noyete nabelaka soki Johnson ke toi kotite ngai égal malade. Jean-Paul Kalema, Micheline Dioka. C'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tango memanga na couloir ya bagu namela milke check namenia lelo kobosa na société ya samouraï nanda mwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye nakraka 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 ye bato tu basi bacomprendre nga bato tu basi bayebinga bien soki chéri na noyete nabelaka soki chéri na noazongi te bayegal malade. Mikolo pena comprendre les sous-soutés. Osengi moninga ami na Facebook andimi yo. Okomo sola sola ka boye. Okomo confondre faiblesse na gentillesse. Mingi mingi se makota bana mibali. Okomo luko devire maloba matoi bani bani ma bloqué yo tac. Oraté amitié. Raymond Ikoza Bio. J'adore l'opéra. Cyprien Bongulumata Z comme 0. Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pindakai Platini Banzusi Lekiamoto Martin Kambilo Tonton Lubamba